Dans ce zone la bokechu. Parce to bebi sipe combat. Mais na koyebisa yo longwa na makambo ya papa. Na koya na émission mususu na koya ma vidéo ya ba mate ya papa Olangi. O azako porte gouvernement. Ndoko yeba ke bazaki ba collaborer. Musala bato wana basali même na niveau ya ba. Ezali makamusu na kolo ba kutu te. Parce que eko sopa boule. Eko luka ba musu ba problème. Mais na lingina yebisa ke yeba boyi. Yo bokechi yo bilisa bato sundama. Ba na bato ba pesa na bazemi na ba danse ya mabe wana. Ba pesa na bazemi ba na ba vina bato ebeba. Yebisa nga yo eloko yo sala po ba via bana oyo bilisa ba sundama ba pesa ngo bazemi saka ba bala bango ebonga osala nini? Papa Olangi c'était serviteur de Dieu. Couple wana baza ba modèle, ba véritable serviteur de Dieu. Baza ba musicien tendenge yozo kanisa. Yondo zo magie po musique na yo kenda bonsika. Ozo comprendre? Ces couple là baza ba musicien te. Bible le Bible. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Papa na Olangi de toute leur vie. Bazaka kobelela Yesue bazako la kisabana nzambe ba peuple Yesu kwaka kombo ya Yesu yebake ata bazaki na ba péché na bango, mais la grâce de Dieu surabonde sur eux. Avec cette grâce là papa continue là. Papa qui n'est pas diable. Tendez bino bozolo bana ba mususu okutu to yebi bango te na ko répondre kutu bango te ba illusion so ba illusion so ko mbanga otiki bandefu lokola savimbi. Likolo na plafond. Ezali kama mama Olangi. Nzamba révélé ye. Moi c'est na côté prière a tuni nzamba alakisa ye état d'âme na yo. Tu es chauve-souris? Sorcier? C'est ça. Sorcier. Alors, aux Andoki, Banda Kalabato Baby, Afrique du Sud, tout Baby, aux Andoki, au Silisi Bana Nayo, au Silisi Batravailleur Nayo, Bandeko Nayo, tout Basila Kokufa. Il y a un film de la Mama Olangi. D'ailleurs, vidéo Nayo, toujours que j'ai à Tokunda Papa, toujours même la justice. Et puis. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W CongoFrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Showtime avec votre un des serviteurs, Yannick Wenge Moto Kibunzambe. Merci parce que vous avez toujours ébélé votre émission en biseau. En tout cas, le lot vraiment a plaisir. Il y a un Bino, président Michel. Azan de koya papa Olangi, azapé combattant na mboga vraiment par rapport ya ba injure nenzo sala mabazo finga papa Olangi na mama Olangi par rapport à mambebele par rapport à liwa na kufi. Tozo bango vraiment ensemble na ndeko na propre vraiment et ça ne peut pas si bien Yannick Wenge tout bien. Pourquoi ba fingi trop mama Olangi ya papa Olangi après liwa ya papa Olangi. Tozo ba programme ya batanga lelo na cadre d'émission avec le président Michel. Bonjour président Michel. Bonjour Yannick. Bonne santé. Ça va très bien. Merci beaucoup. Après Matanga, mes condoléances d'abord. Pe sangwa liwa ezakindeni. Papa Olangi akufi na nini? Pe liwa ezakindeni. Bon, Papa Olangi akufi comme mutunyoso hein. Yango na ile lopo na répondre bato bazo cracher sur papa na maman na ministère mobimba. En tout cas nazana kanda bato bol balibisanga parce que ngai ndenge nazawa na Nzambe apesanga bado ebele ndenge na moi nazobundela mboka nazape moyembi ya Nzambe. Alors soki maluba moko mabe bimiawa bato baibinga na kashi ya mwana Nzambe olimbisa ngai parce que Nzambe yemoko motalinga ki apesanga ba portion wana mibale mosuku na tika pona ko combiner nyoso tete na ida bona répondre bato bazo finga na kubana na monsieur Kilele soki Kilele soki Kilolo nde babenga kai et puis on na faire correspondre bato na biloko parce que makambo bazo loba
na niveau ya moto aza penza moto bakobenga moto, c'est-à-dire moto comme assimilé quelque chose comme ça, soit nyama soit nzete ozomona yango ozomona neti eloko oyo ya mukuse lokola koba awa wazofinga mama de traquer matale wazosambwisa ministère mpona wana nani yango eloko oyo nazoloba eloko ya mukuse oyo aza lokola meme koba eleki molai omoni na kala na bamboka na biso soki omoni moto suki ya etondi mutu yebaka aza sage soki omoni moto suki ya pembe na mutu seke aza sage mais lelo te eloko oyo atondisi suki ya pembe mbanga lokola aswana na gilete toyebi te oyo babengi soki kilele soki kilele awa eloko moko apamba awa magicien ndoki banda kala afingela biso papa akrache sur ekibembe ya papa nakoyebisa yo kilele soki kilulu soki nini oza eloko soki mwasi na yo aye nako yo sio mona mama olangi azotambolaka na balabala kosengaka bato baya na ministère na ye yebisa ngai esika yo mona mama olangi azosala publicité atamboli na balabala ake kobenga mwasi na yo. Elle n'a jamais fait ça. Mwasi na yo ye moko moto aki na ministère ya combat spirituel soki aye koyeba vérité oza ndoki oza sorcier bazomona o mwasi na bazomona okomi chauve souris likolo na plafond ezali kama mama olangi nzambe arévélé ye mwasi na akoti prière atuni nzambe alakisa ye état d'âme na yo. Tu es chauve souris sorcier c'est ça sorcier. Alors oza ndoki banda kala bato bayebi Afrique du Sud tout bayebi ozaka ndoki osilisi bana na yo osilisi batravailleur na yo bandeko na yo tout basila kokufa awa yo ya kofingela biso mama olangi. D'ailleurs vidéo na yo tozokenda zoya tokunda papa tozomema na justice et puis yebaka yo po yebimaka bondo oyebi te yo kanisa kosombeli mwasi bilamba nzo nani banini bavoitire bandako nde oza sorcier te. Mais ce sont les sorciers qui font ça pour nako boma miso ya bato te po azipa bato miso bato bayeba bato bakanisela ye mabe te to oza penza donc eloko oza penza eloko et puis makambo nde ozoloba oyebi te koloba te professeur ye ozoloba akufa na ekole na yo nana biso bakotisa hygiène epa na biso bato tu boyoka mama olangi moto abandi na gene te Yesu Kristo ye moko abandi na bagene oza kopande gene eza na Bible badisciple ya Jésus bake kopamela nani milimo mabe na nzoto ya mwana moko bakoki te bazongi epa Yesu ayebisaki bango nini que ce genre de démons bakendaka kaka mpo na jeûne et prière oza comprendre mofinga ozosambwisa olangi pamba est-ce que olangi moto abanda na jeûne eza olangi te abayi bajeune nende elekaka ba 40 jours elekaka te église wana ekabolaka bafamille ya bato yango nazoya te elekaka te bajeune na sec ya 40 jours elekaka te Jésus asala combien mpe tosalaka sec te ministère de combat spirituel eza ministère ya haut risque soki yo moko olandi olandi biloko bamissionnaire bakoyebisa yo okozwa likama oyebi eloko bato bazokufa eloko ya liboso bato wana bazalaki programme baliama na bafamille na bango ozomona mais ntango moto akimeli kuna nana afandisi baenseignement malamu te barécupere mpo bamoniki alingi aéchappe bango barécupere balie ye yango ozomona bakilele wana bato tu baza kofinga mama olangi oh jeune papa kilele les propos dans cette émission ça n'engage que son auteur à part papa kilele bato belé pe baleki bafingi mama olangi pourquoi kaka papa kilele yango nazoloba te nazo répondre moko nalandi presque ba vidéo ebele bazoloba kaka akabolaka mabala o servitude o abomaka mabala état d'âme même parce que baza na révélation te Jésus ye moko alobaki nini
Jésus est venu pour les pécheurs. Les pécheurs. Et puis il n'a pas divisé moi sina mobali. Vous comprenez? Il a divisé moi sina mobali, il a divisé père na moana. C'est-à-dire quoi? Ce sont des choses spirituelles. Ce qui papa za mon Christ. Il y a un ligo dans Yesu te. Est-ce que papa koyoka na yo? Yebisangai. Koyoka na yo te? Maman faut qu'on ait un doki. Ce n'est pas un dokité. Ce n'est pas un dokité. Tout le monde est sorcier. Et pas tout le monde est sorcier. Mais pourquoi tout le monde est sorcier? Exactement, au une question malam. Au moins, bateau bazar, vous comprenez? Ça, non, ce n'est pas ça. La sorcellerie, c'est tout ce qui nuit à la personne, à la personne, à une personne. Tout ce qui peut nuire à la vie d'une personne. Vous comprenez? À travers la jalousie à Pamba. Na vie moi si na yo to fiancé na yo. Pongara joyeux na ko bomayo. Vous comprenez? Pour na récupérer moi chouana. Na bomiote. Wana zani zaki ndokite. Wana zaki ndokite. À travers kaka ya kanda. Kanda mal placé na beti obeti mwana na kacha ndako bam sekop akufi. Bakobenga wanani? Bakobenga ndoki. Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, c'est la sorcellerie. Voilà chez nous, c'est ça la sorcellerie. Et puis on va la famille. Kabola sokebo bakani parents na ndoki bakani presque batebe ba sama l'église wana ba yoka na tena ba famille na bango po likambo état d'âme. Pourquoi yo côté église pour sambela obeba na famille na? Ça c'est faux. Biso tozali awa tozana ministère combat spirituel, tozana famille na biso. Nako besoin numéro un grand frère nanga tout bandeko nanga tout o baza ba muso na poto ba koyebisa OK il est à bon terme avec nous. Il faut koyeba kolanda ba enseignement kuna c'est un ministère d'enseignement na délivrance. Et belé bayaka kuna bayaka pona koyako et belé bayaka ba agent du diable. Et belé bayaka po bayako ko détruire ministère. Vous comprenez? Akoya kolanda enseignement te yende motagwa ko ça désordre. Kuna soko zo na enseignement te oko appliquer yango mabe oko zwali kama. Vous comprenez? C'est ça, ce sont les bandoki. Nde bayaka oyo baza baye pona koya ko piéger ministère. Nde ba oyo ba bimaka. Na ko yebisa yo. O yebisanga Joseph banani batia batekai. Bandeko na. Est-ce que yo? Ezali kambo ya olangi. Ezali kambo ya olangi. Tous un exemple belé oyo likambo ya moto malheur ya moto nyoso na mabele e banaka na famille na yo. Lero na famille na yo. Soki yo kaka yo moto banaki ko zo mbongo, ba mususu bazo zo moye te, bazo zo mbongo te. Le reste de tes frères ba kokoma motema likunye pa na yo. Vous comprenez? Na motema likunye wana fait de fait ba koya ko sala yo ko mako babo mayo. Vous comprenez? Ezali kambo ya olangi te. Problème olangi azana ngo ezanini. Problème metozana ngo na ministère du combat spirituel o ba papa bazana ngo na mama ezanini. Nzamba apesa bango révélation, apesa bango ministère ya vérité. Ya koloba tout haut. C'est que les églises disent parlent tout bas. C'est-à-dire quoi? Monde de ténèbres aliga ko renoncer yete. Soko bandi ko bakamba bandoki. Yo okomi ennemi, okomi target. Mais et pas na biso na ministère. C'est la vérité, rien que la vérité. Soko zandoki to koloba zandoki. Ata maman ata mwana. Oyebi ko ata na l'église ba yebi la sorcellerie consciente ezali peu inconsciente ezali. Lokuta? Et bon soki mwana zana la sorcellerie inconsciente. Akobomayo. C'est ça qui est même très mauvais kolika. Mais toi tu as mpona le pango na l'église ezalaka pariti boskoka ngo et. Te yo kanga na ngamo to na bengi yo naza ba question ko tuna personne na silisi ko répondre ba o bazo finga famille na ngai. Vous comprenez? Na silisi na kilele ayeba ke azor ba makambo alokuta peuple tout bayeba. Mususu ya lobi olangi moto abomie na ba jeune papa nani oyo azaki maçon papa na bosali ko mona yende grand frère na biso kutu moto akufi na maladie na ye mususu bana oyo abota na mwasi ya liboso kala bazo vivre tilelo mais bana oyo ayeko bota na mwasi na ya mibale basi bakufa na mwasi akufa na ye moko akufa
eza ba jeune moto bomi était ya ebi maladie papa Lumbala kufinango papa kufinani papa Lumbala nazolo ba d'abord papa Lumbala oyo qu'il est là lobi makamba lokuta que maman moto abomisi na ba jeune on ne peut pas prendre une émission pour narra papa qu'il est le seul lobi na bien sûr mais tout à fait nazo éclaircir bateau que bateau balanda qu'il était c'était sorcier ya aza ko tagete maman olangi pona kanda mwasi na ya kima azole ba mwasi lokola soki lipa na nguba na ebité pasi bazo telenga na bala mususu maman olangi moto asala ke mwasi na yo akima yo na ndako moto mwasi soki aye na ministère avec ko découvrir vérité moi ça soit 4e bureau afin de la kayo olia kabana obala possible sakabana obala possible sakabana moi ça soit ba fausse couche yango akima yo alors na ye na moto mususu dans zongira bokechu yo za ndeko nanga combattant so o moni soki na fingi yo c'est que to bebi sipe combat mais na koyebisa yo longwa na makambo ya papa na mama yebaka baza babuti na ngai papa na mama baza ko bakola bote yo na kozongi na koya na émission mususu na koyela ba vidéo ya ba mate ya papa Olangi o aza ko porta gouvernement ndoko yebaka baza ki bakola bote musala bato wana basali même na niveau ya ezala mamusu na kolo bakutu te parce que ekosopa boule ekoluka ba musu ba problème mais na lingina yebisa ke yeba boyi yo bokechi bilisa bato sundama ba na bato bapesa na bazemi na badanse ya mabe wana bapesa na bazemi bana bavi na bato ebeba yebisa ngai yo eloko yo sala po bavi ya bana oyo bilisa basundama bapesa bango bazemi saka babala bango ebonga osala nini obebisa bavi ya bana bato nyonso na danse na ya sundama ya bushenzi ya salite osala nini po bana bato wana babonga lisusu na vie bapara na bango bazolela tilelo yo mwana kaka papa Olangi mama Olangi nde badétruire vie ya bato mais nakoyebisa yo boye po toswana te yeba ke papa Olangi c'est un serviteur de Dieu couple wana baza ba modèle ba véritable serviteur de Dieu baza ba musicien te ndenge yo zokanisa yo ndo ozwa magie po musique na yo kenda bonsika ozo comprendre ces couples là baza ba musicien te Bible lobi boye là où le péché abonde la grâce de Dieu surabonde papa na Olangi de toute leur vie bazaka kobelela Yesu baza kolakisa bana nzambe ba peuple Yesu kaka kombo ya Yesu yebaki ata bazaki na ba péché na bango mais la grâce de Dieu surabonde sur eux. Avec cette grâce là papa kotilo là papa ken n'est pas diable tende bino bozolo bana ba mususu okutu to yebi bango te na ko répondre kutu bango te ba illusion soko za mbanga otiki bandefu lokola savimbi salité boye yo zela mais on a quand même faire en Christ yoka pesanga micro nazo répondre bango di grâce à Nzambe ezali sur papa Olangi akufi na maboko ya diable te parce que de son vivant azo lakisa peuple zela Nzambe ti akufi yango zo mona ba yo lakisanga ministère oyo ezako évoluer na monde ndenge ministère ya combat spirituel so ezelo ko ya diable oyebi combien de gens toza plus de 200 sièges dans le monde entier soki ba ezelo ko ya Satan yo kanisi bato bakoya ndenge bazali wana omoni bozolo baka musubu bozo raisonner te yango nazo benga bino boza biloko boza même bato te vous êtes les choses pe moto moko kolanda bino azalité. Merci beaucoup. Alors boke tu sala attention eza mbala suka pe ya liboso wa attaquer famille na ngai soki o continuer susu ko sala ba vidéo ozo ofika bango yeba ke ngana ennemi tina Congo bongo to kotaka na Congo oza combattant ngaza combattant. Voilà. Merci beaucoup. On va faire la fin de cette émission. Programme ya papa Ezaneni Ebembe Ozonga Congo quand tu vois mercredi de l'homme échanger. Ebembe Kozonga ezale to changer comme le 25. Le 25 ba kundangwa.
bakunda bango esika bakunda bango bayi bakuna 17 mwina lopango wana italinga te l'essentiel akunda masi akufi bakumata basiziki makasi ko akiseke des Congo te kokuna koza problème papa ke kuna ba 17 mwina papa asalaka politique te Tshisekedi asalaka politique ozo comprendre papa azali un serviteur de Dieu boko comparer na papa Tshisekedi te papa Tshisekedi azana ba ennemi na ye politique o bazo sala ke akundama na epa na yete ozo comprendre papa za serviteur de Dieu boko comparer na mkamwana etali papa te. Merci beaucoup na to bata la biso kusiko bata la biso moi mot de la fin to message ezali na bato bata la bien sûr naza ko globaliser bato mususu na répondre te baza ebele et puis soko yoki bango baza ko attaquer ka papa c'est-à-dire bato oyo bazala ki ezali tozana victime ya bato ya deuxième république bato oyo servitude o kokabola mabala o boye kaka oyo ya époque ya Mobutu kaka bango nde bazongi na mususu azali awa azo vimbisaka libumu azo kosa o azaleki na mamolangi awa na Afrique du Sud na moni ennemi aza kutu même famille ya mamolangi te o moni lokuta boza maudit donc c'est-à-dire baboti baza à face na monde de ténèbres tous ces gens là baza bato ya monde de ténèbres alors tango lumière eza ko attaquer bango ozo mona yango mona bazo riposter tout ce monde là au baza ko attaquer papa na mamolangi ce sont les gens du monde de ténèbres ozo comprendre na félicité ezana moto musu wana il faut na kebisa makasi et sali moto musu Bishop Élysée sala attention na message ozo pesa pour le kutana yowana otika yango te oyebi na respecta yo trop poto bundi combat oyo mais toi tu ne te respectes pas bato lokola ba papa olangi na papa olangi oko blasphémer vina bango oko sakana vina bango ti okoma ozoloba mama que maman za tete yo za na vérité et puis na yebisi combattre na yebisi peuple mobimba monde entier Bishop Élysée azata na vérité mon côté yazo la cabino abimisa après atterrement ya papa azana ngote c'est quelqu'un o azo sala bajenda na ye asala ka bajenda na ye nde akoluka mbongo boye bayango zela na silicité yozo katanga pani ngamo to na bengisi yo non ça il attend o bengisi nga mais non ça il attend ta ya nini ta makambo yozo bisa bato au détenir vérité ya moto abomi papa ça ne t'engage pas et taliote babo ma papa na machette babo ma papa na nini soki na poison ye soki na maladie et taliote okosekwisa ye te okosekisa ye te. Alors, Zala, ça respecte Yomoko. Dans le makambo parce que trop c'est trop. Au toucher siga, au toucher pe, ozo finga bateau. Ozo cracher sur maman, ozo cracher sur nani yo soi-disant pasteur. Ça là attention, Ozo comprendre. Ozo journaliste, yo za journaliste OK, luka bango sala bango ba émission. Na ba journaliste oyo yanzala. Oyo bazo tambola kana kolukaka dans la vérité motomoko azana vérité aliwa ya papa azalité kaka ndenge mama yebisa kibino papa akufi na maladie ndenge moto to akufaka ozo comprendre koluka ba midi 14 soki olobi ke papa akufi na poison nde bakopesa yo nini bakopesa mbongo oyo misana ko ndoluka ba mbongo yebisanga bato tout bazo luka ba yeba ko papa akufi na poison siko yo moto tia ki poison. Mesdames et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs, merci beaucoup président Michel, mais le propos tenu dans cette émission, ça n'engage que son auteur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, numéro de téléphone regroupé ça. Merci beaucoup. Avant n'a ce numéro de téléphone, na koyebisa na peuple congolais, monde entier, surtout bana ya ministère de combat spirituel, besika tout bozali. Vous avez la possibilité de faire la vidéo. Ça, la vidéo, on répondre au monde de ténèbres. Ce sont les gens du monde de ténèbres qui ont télémé les bisous. Ils ont diminué les bisous. Mais bisous de diminuer les bino. Beaucoup diminuer les bisous. Beaucoup diminuer les bisous. Bino ba sorcier ba ndoki. Toko diminuer bino. À partir de là, on a télémé boye. Tous les jours, nazo répondre bino. Nakotanga na yo combo. Si ça s'agit bon monsieur vous allez boyer ba sima ya ba couple ba serviteur de Dieu pour ça attention pour ça beaucoup d'attention
et puis nous tous que la justice tous kunda papa après que kunda papa tous que la justice alors bon ça a beaucoup d'attention bon moto toi ko kufa bon to toi bon ba que moto toi ko kufa soko seki moninga abomisi moto akufi yeba que yope okufa. Merci beaucoup. Pour ça ta mayel était. Comprenez vraiment l'atmosphère de cette émission. Président ina kanda bosso on peut sa numéro. Numéro d'anga 084 96 90 367. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. Merci beaucoup à notre se comprenez qu'il y a un président. Président Michel Azaki vraiment na kanda makasi contre bato baote mais la papa olangi mais vous comprenez que toujours na émission on est dans le bakale pour tenir sa langage que son auteur numéro président ngwana bo bengaye bino so pour ça bengaye bo pesa ba idée bo féliciter bo so bo lo bagnon so bo lo ba wa mon ma ben numéro ngwana a benga. Nous sommes arrivés à la fin d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup à les boss je dis Pumba à tout le monde Kaba c'est ma caméra babi Kaba Ngolo ma beaucoup et Nzambe. Nous sommes arrivés à la fin d'ici là, portez-vous bien. C'est www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.